Tu le dis que pour avoir vaccin, tu as besoin de foufou tolia, tu as besoin de vaccin. Ce qui Chilombo a dit papa na ba veni ba kota, yende mutu to boma bango yende ba okangaye, biso to ndima na biso ngote. Biso, o azali l'intérêt à peuple te, ba kende soki côté nini ba ke ça ba mboka na bango. Pour biso to zo souffrir, pour tali bien chaque fois, bo tinde biso ba vidéo ya batu bazo bomba na ba este, ndenge bazo bebisa mboka, donc biso to lembi biloko wana to ana posa. Donc le quoi te kufa de la nzala, donc tu as pour ça te mettre dans bango. Biso ko kozwango te, biso vaccin na biso eza genge. Biso vaccin na biso eza gene masanga na biso bukoko. Sona sentir malaise na zui mesure ya gene nda moto wala corner côté le matin. O comprendre ko? Santé ya mboka Congo eza vraiment médiocre, mboka eza malade, mboka eza na maladie makasi. Mon frère, na âge biso toza yango na âge toza o, na to sa musala te. Na âge biso toza yango ta ba santé na biso. C'est pas normal. Est-ce que Moutou a zaki no lelo to za misala biso to tema te? Ah. Mais awa to souffrir. Basi ba ngomba ndumba. Voilà. Bana ba miyibi. Voilà. Donc c'est tout. Donc lobi boy toza na pasi pe na mawana kati ya mboka na biso ya Congo démocratique. Tokanisa kelo lokola papa akoti akoki kobongisa mboka mais aye koboma lisusu mboka. Na minito papa toza na souffrance mabota bazotambola boy na kati ya balabala. Bana baotanga classe te afongoli baba afongoli botel et kokoma bekoli bana basali nini bafandi na se toza na posa pesa biso réponse ya bana classe po bana wana ezande avenir na biso ya lobi tokosimba banjete soki tobongisi bana te na école biso banani bakobongisa biso lelo bazalaki na bandako anga bana bakenda bapoto bakomisi bango batu minene mais ya zobomina biso bana ya age boy bana bazoke tambola na kati ya balabala na baveni ba jeune fille bazalaki na age ya 3 ans na age ya 15 ans 12 ans lelo mwana soki 2 ans tangite mwana kokende wapi bana bakomi kosala mobulu makasi naza pe mwasi ya soda mibali salaire eza te bana na ngai fa bata mpo salaire oyo alobaki akopesa basoda salaire azopesa basoda te azofuta mpe baenseignant te atangisa nde bana susi na biso eza nde bana basala nini batanga abongisa mboka Congo se ekufi tozolia bien te tozomela bien te tokomi kozwa lelo ke maladi boyeye papa tokosuka wapi soki akoki te yaya atikila biso esika toluka oyo akoki komema biso pete mboka lobi bato bakokambango ezali bana oyo ya mike soki akoki te atikila biso mboka vaccin wana tokoki koaccepta yango te vaccin wana ndenge basali yango eza mpo badimine effectif ya bato na planète eza vaccin ya bahomme riche mpe ya baoccultiste ya monde balimine bato mais fa bakopesa vaccin ava biso tokondima yango fo bandango na famille Chilombo après ben on a kingakati to moni Kabila azui bana ne bazui après biso to accepter on à part ça la clique na bangwana to kondima ngote information ngo wapi eza ko éliminer bato information na to zwango na ba réseaux sociaux na bandeko na biso ka baza na mikili ya poto ne batindeli biso que tu accepter ngote to moni na pays musu de ba ko boya ngo déjà ba Nigeria bana ba ko ki ma classe na pays Afrique de l'Ouest azo accepter ngote bon kana RDC tozokufa na est ya pays na masasi tozokufa na nzala tokufa sur na vaccin penda vraiment eza malamu te en bref tolingi na biso vaccin na te toboyi na biso yango soki Chilombo atindi bapapa bato na baveni bakota yende mutu tokoboma bango yende bakokanga ye biso tokondima na biso yango te tolobi ke mpo na penda vaccin toza na besoin fufu tolia toza na besoin vaccin te vaccin eza po protéger biso te malade eza pa molière atia camion na lupango bala seki mutu akufi na coronavirus bazwango te ezali camion eza na lupango na ye bosko corona ngo eza corona eza ka ennemi bato bakoma na biki bato bakenda wenze ezwaka bango te bato bakota hotel na bar ezwaka bango te ka bato bakokoma Chilombo susini eza ke fo asala République démocratique du Congo peya bazoba parce que ba Rwandais loka batamayele parce que mutamayele ka ndi mutadirija azoba
soki toza bazoyeba bakwandi badirige biso mais avec détermination régime salo ekokweya lokwa nzambe azali lokwa nzambe wasali mpona sa azali tolongaka Kisekedi na Kabila tolonga bango donc tobanane siko baaction na biso toyaki innocalité parce que bato babomi mboka na innocalité babomi mboka na Kabila yo ozwi bango okontinue na kati ya innocalité oyo eza continuité ya Joseph Kabila na RDC banzalaka ndenge ezalaki basalaka oyo ndenge ezalaki tuerie répétition na l'est ya pays kaka ndenge ezalaki est-ce que mboka na biso est-ce que français akolinga babomi na kati ya France to américain babomi na kati ya États-Unis babomi bacongolais na kati ya mboka na bango boye chaque jour mais lobaki nzambe azalaka te soki nzambe azali tolonga kaka osunga biso mpenza badiaspora na prière na contribution te ngana oloba boye biso tozali bamilitant ya lamuka biso nde tozobundela mboka oyo tobundaki mpo tobenga na Kabila mais tomoni ndeko na biso Chilombo agarde ye donc jusqu'à présent aza kaka na biso awa mais tozosenga boye baklike na bango basali wana toyebi ke ezali continuité ya mabe na mboka oyo po mabe ya mboka oyo ebandi kala mais tozali na posa ya bosembo liberté ya peuple azala l'aise yango tozopesa message oyo mpona bazoba ya bakonzi oyo batieli biso na liboso lokola bango baza bazoba biso tokolakisa bango ke tozali mayele malgré tout na banzala na biso na bapasi tozali mayele tokolakisa bango bakomona biso na nzela donc tous les moyens nyonso tokosala mpona kobengana bango donc tokosala yango tozali kosenga na baaide na bato oyo bozali libanda oyo biso tozali bamilitant bacombattant baoyo babundaka bitumba oyo ya politiki na kati ya mboka oyo po politiki eza mutu nyonso akota yango te yango tolingi bino badiaspora botindela biso basoutien na bino eya mpona tobunda bitumba oyo po bitumba tozomona mingimingi bozointeresse mingi bato koloba ebanda kala na mboka oyo donc mboka oyo eza mboka teke tozelaka tolobaka na batv tolobaka na munoko donc eza eloko moko donc mpona ngai donc ezaka tobebana kaka donc oyo akotikala atikali donc biso tokoprépare yango déjà préparation ebandaki donc kombo na nga nova nazoloba yango donc botinda basoutien na bino mpona biso tosala biso mo toyebi neni na kosala mpona tobunda na bato oyo tobengana bango bakende mosika na biso oyo azali na intérêt ya peuple te bakende soki kote nini bakokesala bamboka na bango po biso tozosouffrir potali bien chaque fois botindela biso bavideo ya bato bazoboma na baeste ndenge bazobebisa mboka donc biso tolembi biloko wana towana posa donc lokola tokufa deya na nzala donc towana posa tobetana na bango tobetana mpena donc nga na mingi ya koloba te na posa nde ya bitumba mpena ya mboka oyo donc ata lelo donc towana posa tobunda na bango mpena yango wana tozali na eloko te tokobunda ata na mabanga tozosenga basoutien soki soutien ye te biso tobundaka ata na nzala biso osindaka na biso donc tobundaka banda kala tobundaka na nzala donc ata mabanga tokosalaka toute façon tosala nini donc tobenga na bango biso tozaka kobai te coronavirus wana na biso na ministre ya santé na population tembe ezalaka yo si tomona déjà ke non tala bibembe oyo bino bato bozotia tembe po bomona ke non bibembe yango oyo bakufi na coronavirus totimbelaki bino oyo bobanda kosomba bibembe botelemi wana bozolakisa biso na batelevizio bibembe oyo mindele ndenge bazokufa ndenge bozolakisa na batelevizio ya mboka na biso awa totalaka olie bolakisa poso mwindu tala bango oyo bazokufa nde bamema bango tala na sale nde batraite bango tomonaka bango te bozoescroke omes bozolia bambongo ekomi shile na bino me biso mpe toa banyama te korona wana biso ekosimba te wa loposo mwindu simoki mbangu ekodenda soki korona ezali na mboka oyo
mais biso modèle tovandaka na ntiangu totambolaka na batransport na bandako tu ndenge evandeli na biso mais le site osila déjà oyo tokende deuxième année corona wana biso tondima yango te mais ata eye loposo oyo ekodenda towana mpona masanga na biso tomelaka akende wana biso tokozwa yango te biso vaccin na biso eza genge biso vaccin na biso eza agene masanga na biso ya bukoko so na sentir malaise nazwi mesure ya gene nda moto wana korne ekotelema te okomba ndeko nakozwaka mesure ya gene 2-3 mesure na baye wiski te biere te agene masangu kaka euti kikwitika sai équateur so na meli yango nda moto wana korne ekotelema te yango mpe tobenganaka korona wana na gene o modele na biso ebeba na bagene timbangu mboka oyo atangisadi ya makila na lumu soko ye na politike lumumba atangisadi ya makila soko ye na molimo kimbangu atangisadi ya makila sikoyo okoya oyonga biso na nini korona wana vaccin na bino wana awa ekotula mutu tokomona infirmier nani na centre population ekobeta yo ekoboma yo o recensement yo mutu okobelela na balabala keno onokoya kozwa vaccin a titre d'exemple kokomona mutu wana akotambola na balabala abelela population kozwa vaccin bokoyoka nano awa na ntiango nano tokoboma ye epuis centre oyo ekoyamba makambo ya corona tokondima na bamaladi baza kuna bakufa ke population ebele ekufa biso tokomela yango te ala produit mabe eza baje ya loposo mwinde ya loposo ya mindele bosko bamoustika bapesa biso eza imprégné parceke bapesa biso yango ofele tozwanga bakotia elo mabe na kati te batiaka na kati ya vaccin moustiquaire wana nakotuna yo boye ere tozwaka yango tosala yango ndenge nini tolalela yango mbala moko tosokolaka yango otandi yango soki poison eza so eloko mabe eza ekosila mai nde esilisaka nyonso mais konini vaccin wana tokomeka yango na nini tokotia yango wa po okotia yango na nyamanyama mpe akufi te biso bato na banyama toa bantikori moko te mutu aza na baorganisme na ye bien ke mosusu ekokona mais eza différent nyama akotikala nyama mutu akotikala mutu vaccin wana ndeko journaliste tinda image oyo biso na RDC l'anti-vaccin l'anti-coronavirus eza agene bos te whisky te biere te na place yo omesi soki omoni osalela biso vaccin na place ya kosalela biso vaccin na yo renforcer masango ebotama na mboka oyo basala agene tokobayesa ngo kwa mabana babebe bakomela litanga osona ti agene wana moto wana ekotelema te. Je vous dis la vérité, au lieu de nous envoyer des vaccins, faites l'effort de renforcer le ministère de l'Agriculture, basala ba maïs, à partir de là, tokosala notre agene automesana nango, tokosundola bière, to baneti ngane na boy. Ato kanginga oyo kinga na fièvre boye, oyo na température na yo. Na ko personne nzoto. Soko na milimo ke vaccin. Ba nini kende centre na ko boma yo, na ko tobolo mbeli. Pona yebi ke lokolo ala di ana corona soki eza solo. Nazoke kufa yo muto kanga yango na ko tobolo mbeli. Mais soki na kimi ye na ke na nganda na beti mo agene. Milimo no zesili. Wala masanga bakoko. Ndewa journaliste eza pasi pona Monsieur Tshilombo. Omoni eloko Tshilombo azwi wana pona ye osa eloko te. Pour prévenir, omoni un président ou aza responsable de l'Afrique. Aza un président moko aza exemplaire ya makambo oyo na mboka na ye. Mais moment mboka na ye eza na kimia te. Mboka eza des ordres papa. Na pays na yo nanu eloko malongo eza te. Solution ni okepesa na pays mosusu. Donc nyonso wana o basali wana comme déjà ezaki dessiné pour la RDC. Donc ça eloko kaka bapesa kaka net symbole. Mais eloko mo ekosala toza inane eza ebele te. Eloko mo ekosala ma eza te na président ya nini ya qui opesa chance. Biso tokopesa chance ta moto biso to voter te mon frère. Chance Kabila pesa chance. 2 ans oyo bato est-ce que mon frère na âge biso toza yango na âge toza yango na tosala mosala te na âge biso toza yango ta basanté na biso c'est pas normal. Est-ce que mutu azaki no lelo toza misala biso tokotema awa te mais toza misala na pourquoi peut-être na pourquoi soit dimanche tokena makambo ya politique mais so omoni oyo déjà toke 11h mais toza awa pourquoi puisque totelema Tshilombo biso tovota ete Tshilombo d'office fois akendeka na maño sur le kalamboka point de vue na
point de vue nanga makambo zo leka na mboka makambo mabe ezala nini makambo asali ya seni kuna eza ya mabe makambo oyo sake oyo sa gouvernement na ye eza gouvernement moko kutu eza na sens te soki alandaki makambo oyo mwana mboka Martin Fayulu oyo ayebisaki ye peut-être moi changement ezali mais vu que azolandaka makambo kabila yebake mon frère eloko moko ya malongo ekosama akosala nini pardon akosala nini akosala eloko ya malonga te na mboka oyo même changement moko ekoya te puisque ye moko aloba awa na triomphal abike mutu akosala tricage contre peuple akotrahi peuple yebake no carrière politique na esili exemple Kamere lelo wana za prison ye pe carrière na ye yango ezosila donc baloba oyo toloba oyo ebomaka okasa te maloba oyo aloba wana ke non ezalaki mpona ya kanisa mpona avantage na ye mais or na avantage ya moto mosusu mais ebomi ye sikoyo santé ya mboka Congo eza vraiment médiocre, mboka eza malade, mboka eza na maladi makasi. Nini esimba te? Biso tokanisa eke ndeko Tshilombo aoya na changement, or ndeko Tshilombo azoya lisusu koboma démocratie se koboma. Namonaki atinda lisusu ndeko Bati akene na Sénat koluka lisusu majorité eza ba théâtre ezosalema. Biso tokanisa eke ndeko Tshilombo azoloba la démocratie na monoko. A Rolanda, chemin ya démocratie, ndenge démocratie eza, to sala maponami, oyo, na ndenge sengeli. Mais ndeko Tshilombo azo mema biso na distraction. Eloko moko ezo changer na mboka te. Abengisi batu na ye, na kosala ba théâtre na union sacrée. Toye komona ke union sacrée wana ezalaki ka idéologie oyo ye basala ina Kabila pour distraire peuple congolais. Lelo ba union sabenga ipo basanga na union sacrée. Awa na minitio na Sénat azolinga acha mutu akamere pour les 15 abimisa kamere asoma confiance. Ndeko Tshilombo azomema biso na distraction. État de droit oyo azoyemba ya kowelela poste ya ko nommer ba juge la cour constitutionnelle pour y élection 2023 mais intérêt au etali ya peuple dollar eza likolo. Makambo nyonso ezosimba te kuna ye azokipe eloko moko te yango tomoni biso peuple congolais tokozonga nsima te il faut tobotola bokonzi na biso oyo ayibaki asala une négociation na Kabila parce que jusque là bana koti oyo tozokende 3e année eloko Tshilombo azosala na mboko eza te azokende kopesa baminere na bamakambo na ye mpo azala président ya Union africaine. Et en même temps, na mboka na ye na est bitumeza mikolo nyonso bazo sakaje batu, bazo boma batu. Eloko nini ndeko Tshilombo bazo salela biso na mboko. Eza kaka distraction, tozomona eloko moko changement moko eza te. Bato atie wana baza pona b'intérêt personnel na bango. Eza même aliri ya Kabila, ya ye kuteleki lisusu. Toye komona ndeko Mboso, candidat unique. On a même l'époque à Kabila Salemate. Pour babimisa président Assemblée nationale. Tu es comme on dit que Jean-Marc Abundu azoyemba démocratie. Candidat unique. Bisoto kansai ke bisika Kabila bebisi ya ko bongisa. Or ya yo ko boma lisusu koleka. Donc pour na biso wa Congolais tozomona China pouvoir wana ezate. Le mot ezate to buni bitu mebena mboka oyo donc toyeshi bana bautanga classe te bakambukilikili premier pauvre na Congo za soda alors la seconde a futa biso mbongo ndenge za Angola na Brazzaville partout dans le monde entier Randi mais awa to souffrir basi ba ndumba bana ba miyibi donc c'est tout na baka militaire bazoko lokola mbinzo ndako awa donc mbongo ndako eza te bon c'est tout na suzana